Oko zappé na archive ya makambo sala mais qu'il lelo ezate. Yo au fait pour répondre autant moi déjà ni batami na sima. To ebite oza DJ poto ndio to mona robeta ka na fête. Wenge maison meridana. Ya président biso. Le Ranson. Papi Mboma yo nazo la kuso musabité mais c'est une façon de parler. Tant on zoya ba animateur na ba monotonie na ba télévision ba ko respecter ba toi. Bokela nga deux cris na bango yebi ya mikolo. Aya On dirait que crisateur. Le créateur. Ozo aider papa chéri te. Yo posa grand animateur te. So zaki maman animateur. Ne lelo de yo que no pesa cour ne ba bil kiton na ba selo ba pesa ba cour. Ba so bolongo le PCBG c'est que la fona luka musala mususu. Na koma ata cordonnier, ata maçon. Pour non mon orchestre Non mais attends, ça c'est méchant quand même. Mais je te dis la vérité. Non mais c'est méchant. Bon, okay. Animateur mo ba déjà inspiré kasi ko wumi na kati orchestre na bino ndo a danger. Yebisa ba invité na ya mbala ba animateur ba monotonie ba bomsa maloba na bango. Ils doivent apprendre à respecter les orchestres qui sont à Kinshasa. Orchestre nyonso zo beta wa nyonso yebi na mboka oyo. Ba animateur nyonso zo beta wa puis ba beta kati. Ba beta papi. Jamais qui c'est un animateur ba benga multicolore. Oh ya kokota na po ya nani ya Jantamissine abimisi Jantamissine. Quand quelqu'un dit que non, je ne vois pas l'orchestre avec lequel que moi je dois travailler. Donc cela veut dire vous manquez de respect à Cultura Pays, vous manquez de respect au quartier latin, de M. Kofi Olomide, M. Lambadère, vous manquez de respect incommensurablement à l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère, vous manquez de respect na F Victime, vous manquez de respect na la Team Wata, vous manquez de respect na Jet Set ya Ferregola. Donc Fabrigas basala ba orchestre, ba Robin bana ba orchestre, ba Bina Filé bana ba orchestre, ba Veredi à Miss Bailo Kant bana ba. Mais ba beta te. Oh, mais ba orchestre zo le bana ba. Ko mema na terrain, on a te. Nani lo bana nga beta te. Papi, héritier à beta lobi na pigeon. Les orchestres. Félicitations. Et alors, mais comment tu dis que Badboa Bétate? Félicitations. Mais comment tu dis que Badboa Bétate? Maman animation ça maman mukolo na mona mukete pesa le meilleur binisa bato. Mais on a eu vraiment à part BCBG en tout cas orchestre zate. On a Papi Mboma nazo wa vale ko to ba mona ngati. À part BCBG les prophètes chez soi. Par BCBG net na yo orchestre mona wo beta suna Congo yake. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé, c'est Africa Info Télévision pour nous s'abonner, pour commenter. En tout cas, il y a qui est toujours pour nous transmettre message en temps réel. Nous avons une équipe Mobima. Et Dieu merci, Mbadinga. Merci si je dis équipe Mobima. Maman merveille Mampoui. Actualité nous oblige d'être avec elle aujourd'hui. Elle c'est Odile Manzaka Mwasinzambe du CPI d'Afrique. Il est là avec nous. Vous voyez déjà comment entraîner déjà à Zoya Bomola. Nous parlons aussi du groupe Wenge Musique à Maison Mère de son excellence Ngama Makana Ranson et Kalaming de Mission Stoye il faut oser la morote oyo lelo na kati émission le to kolobela ngo rien n'empêche question d'actualité makambo ebimi ke Wenge Musique à Maison Mère bana départ ba Bill Clinton ba sel Ostram ba animateur ba osam salate. Nous parlons aussi de ça Odile Manzaka Mwasinzambe. Bonjour. Ouais, bonjour donc bonjour Nabatutu. Bonjour à tout le monde. Odile Manzaka Mwasinzambe CPA Mboka. Merci beaucoup, comme je viens de le dire, il est là avec nous. Elle c'est Odile Manzaka Mwasinzambe, comme on dit CPI. Lelo, Odile Manzaka a une petite constat que nous avons fait. Mais monsieur Bello, ça là, Ola Taramingi, va sentir noir. Mais qu'est-ce qui fait que Lelo n'a 100% star, Ola ta sentir à pembe? T'es na lati na la pena sentir noir. Na lati au pour valoriser bateau pe bala tara ba sentir à pembe. Voilà. Naza moi problème bateau ba benga trop. Ba nous dans sa déclaration là. On dit que tu sentir la première babi mais non les cabons on a média on l'attaque noir on dit que tu rappelles la valeur 4. Voilà. Donc il y a un bon la bille lopé moi mikolo na la taper na pembe parce que ça ka sentir. Oze bande le pena muta bandi dojo sika. Voilà. Voilà mais ngas ko na ba dojo ba donc bilo retour na kaza on a 4 autres. Donc na la ta pour valoriser bande ko ba la ta sentir à blé ba se décourager. Il y a pembe ba se décourager te ba travailler encore voilà.
Odile, on assuré biso lelo quand tu te permets de dire à la télé aux arana pembe, là tu confirmes que pembe Odile les alara vraiment non seulement il y a théorie comme on dit, mais ils alara pas à pratique na kata nzoto Odile. Les pembe. Les pembe. Le pembe to pembe. Yo lo ba ezara les pembe. Le pembe, les pembe za kisi. Donc aux alara na. Ouais, pour nité musique kisi za to ebate. Oh. Bon temps balo baba. Yo biteke musique tala pena bien on na chaque étape à mutu. Bitumba ezalaka. Voilà. Na chaque étape à mutu, ba guerre ezalaka. Mutu moko ba matake na fonction na musalaka boete sans ka bundamba lebele. Musale go côté là et puis batu pe ba oza pemeni parce que to uti famille moko ti. Voilà. Poto même batu ba uti famille moko. So amoni ke mutu moko ba bercer mingi guerre ya ekotaka. Donc au mona ke yo kansa za mutu moko mona basangana ka bakoma kebele. Siko pona relaxa bango ke o ekomama et si ekomama. Il faut soit dans les pembe, soit dans Nzambe. Voilà. Parce que Nzambe a bundela yo, azape mutu l'église comme belé. A glisser par yo comme mbolo, ba me kuna ba belé pe makas l'église, yo belé nanda ko yo ka banane. Abani na ko yo ka l'église. Ko les pembe yo moko za nango zo senga ngo er yo lingi. Ngaza kana ngana ngo guru di temple na na. Nazape na Nzambe na pe na ye. Donc Nzambe na bi ketina o senga er yo ba na l'église ba mati bango mangenge nga yo kana bango. Guru maman sala asali. Za bongo. Les autres sur le bas Nzambe, nous tous nous prions, mais les autres moni Moussa Nzambe was un prophète, pasteur a mati nangoma ko sambela, mais arrivé que akufi nangoma. Pasteur ni non. Pasteur tu Olanda Glody, tu pouvais aussi combo ya te mais ba image yo circuler comme robunga. Pasteur mati nangoma akufi nangoma. Oui, akende pena ko sambela et to moni na mangenge Glody et le pasteur ba beti masasi akufi. Ba beti masasi ezate que non akufi kaka boya ko ya te ba beti masasi. Ezaliwa na chacun sa minute. Chacun son liwa. Les ingolo bateke pour doit beta masate faut à pasteur non. Parce que nous sommes pas rebêter lisasi, liko le katani mais lobe aux pasteur. Donc chacun sa meni mamba ku faisait mamute ko pas à pasteur té. Ba tout ba kufa. Oh yesu ko to ba kolo masolo kufa. Ba kolo mboko biso to ko modendela daya bon pasteur asani. Pasteur apeka mutu ndeti yo. Chacun sa meni mamba liwe bani na pasteur on ante. Donc to lo baba condoléance mais nga liwe sala nga pasité. Voilà. Biso ba toza mambo belé na mutu ya ko mona vie na mokili, ba liwe to lo bango bravo. To lo baka gloire au Seigneur. Donc mamba liwe za teke mutu po adini na mai eza mukolo na yango wana. Donc mutu ko changer timing de basala makabe pa kolo nzamba bazarati. We mutu abotaka mutu, nzambe mdasala mutu. Tanga linga azwa mutu nena ba manière nyonso azue kaka. Voilà. Lelo oyo ne to bilika to yebike to ya. Bango na komona watu wabunda mena yoka passe mais so mdakufi na yoka na passe. Odile. Comment tu peux dire ça à la télé? Muta kufa yoka passe comment ça? Bitumba za ke bokobunda bobundi mais liwa il est parti pour du bon. Yo siko muto moni muto ndenga kufi leçon ni ne servir yo. Pona nga liwa c'est toute une école étude mo ba laksaka mutu. Voilà. Ezaka mabete po muta kufa. Elinko laksake ko denda mbale bele tondimi mais tango kokende eloko nini kotika. Mutu azaki pe loko aya dendaki mbale bele mazate. Liwa za mabete o comprendre pendant que oh ngana na o mutu atiki ba mituko akei c'est que nga pe siko na kokende. Donc oh ya salaki te yo profiter ça nyo ça po okende ne toza beto okende kaka. O lingo lingate nga liwa ku te déranger ngate. Mutu obela na ko sambela mbale bele mais so muta kufi je dis merci. Parce que batuba et apprendre à mutuke biso tout lobi to rozalate donc onyo ko na no muninga mbale bele te ko ça no mutema mabe mbale bele te nyo se gotikala. Voilà. Odile Manzaka, le le 1er mars, mois de la femme. Et nous avons retenu d'être avec Odile Manzaka. C'est le mois de la femme, tu as ce que tenir mois de la femme. Il y a comme c'est le mois de la femme, maman gagne na tenir beau. Il y a des beaux. Vous comprenez? Il y a pembe. Il y a les pembe. Maman nanga mbadinga zwana otolo beno morote. Voilà, on doit revenir pour parler de ça. Mais Odile Manzaka to banai ma momingi. Tikanga mambo ba mois de la femme wana ya. Yo monte pas pitanga yeba mbo ba komo soba. Tikanga mambo wana ya. Yo solo nanga nani. Ngabia yo monte pas pitanga yeba mbo bazongeli oswa. Donc maman na soba tete. Batika. Mbo soa keno wa. Ana fa un présidentiel ke soa. E ba ndeni. Parce que to mo monango. Mais na invité so poser ba et là on ezanga wana masolo ba on a pas. Pourquoi c'est la masse la bamboa? Et là, on a une place en OPC Bambo Bakanda. Et là, on a une faut pas faire la mission. On y est en bas solo là. Voilà. Pour biso to vanda a depuis Moula Moula Bada Presa Kota. To tika ko yokate ko mbo su mo na su muto sila. Pour bambo tout ba comme fier ba comme famille présidentielle. Mais du coup, tant ka papa ye kozonga papa mwali mwana siko photo yeba. Hein? To yeba balongoli bambo na liste la famille présidentielle et puis kanda to zani. Vous comprenez?
Oui, ça m'a maman de la famille. Odile, nous avons vu déjà Teni Oyo, ça prouve déjà que non, Odile a déjà prête, il y a Rosella, album et single, qu'on peut dire, il y a Le Roi de la Forêt, du coup, pour musique à maison. Est-ce que d'abord le président Domnali? Président Domnali, il n'a pas si au mot. Oui, président Domnali, tu peux se pénaba salam, président Domnali, voilà. Voilà, on revient. Les lots Oyo Odile, nous avons perdu R4 artistes. Yambo Ganabiso, à route le 27 février 2023, lui c'est Coco Dioko. Au P, tout le monde a fait au Salana interview. Je me souviens aussi dans RTNC 2 et RTNC 1, au jour où Salana, même émission na général au Leko, même plateau naïe. Et puis général au Leko, c'est émission. Général, on a payé $50. Akimi avait émission 6. Pas payé 50. Tu as là, on va artiste, on va l'accès seulement. Dans 4 émissions, on va émission à câble $50. Émission dit, émission journaliste, émission 6. Émission 6 la tika ba na. Bon kama mbongo yango ya baliwa na utoloba, liwa ezara mabete serva biso ka leçon. Nga na bika ba sansa condolence na famille avait na biso kokodio ko na vie na nga. La famille avait un cocodioko, donc il y a des jours comme ça. Et puis pour naïpe, bobengile na pe maman olive atale pe na liso suka. Pour dire maman olive azara na bakusho atala. Atala pe avec cocodioko liwa ngo za pe bien de baliwa ba tout ezala. Voilà. Bon ya souci bantu. Bah ça condiance toujours. Donc mutu moko azali benda otika la zate. Ogaba chacun sa meni munamtana mukolo naï. Atato po mona que différence déjà même bana mapasa ba ko bima air moroti. Ba bota ma jour mo ba ko bima air moroti. Mais bah ma passe à soi disant mais bah quand bima air monte oya bimi oya landi donc c'est que c'est mutu na batu bazara nenga moko même ma passe faut bando bima mbamo ba homi balé donc cela veut dire chacun son liwa chacun sa meni maman moko ta ko kanga liwa ya mwana ezala raté maman ko bota mwana ma ko kanga liwa te yango moni tangu muta kufaka voilà yango moni mutu tanga kufaka ata batu baleli 100 fois et bembezo nga raté pour mukolo biso ezanzambe voilà. Odile Manzaka, nous parlons maintenant, comme tu viens de le dire, nous parlons du groupe Wengi Musica Maison Mère. Comment va l'évolution du groupe Wengi Musica? Tout doucement, vraiment. Maison Mère, tout doucement. Tout ça, la préparation. Déjà, bateau, moi, les banques, na moro, tenez, succès boy. Numéro de téléphone Odile Manzaka, c'est plus 243 89 85 85 2 x 351. Plus 243 89 85 85 2 x 351. Donc, on a le numéro à CPA Mboka Odile Manzaka. Moro te vraiment ndengezana na on a déjà ba générique en ndenge kozala et puis près à sali fit mogona près à sali fit mogona aussi fit mona na président Roga programme moi kendela qui Brazzaville donc aux anaka et puis animateur ba opesa le meilleur donc les albums moko oyo na ebiteni na koloba mais batu base ya pena moro te ba olia biloko ebela bien voilà batu base la moro te ça na combien de chansons? Mon tes un album Mobimba, mais jusque-là, on a limite à la chanson parce que mon indéné est un succès déjà boué et qui est un TV baloba et ça va perdre la mémoire. Donc, il faut que combien de titres parce que nous sommes pendant na numéro boako ben on dit les nana pour ça bailler manga na morote to baxi sous-titre on dit les nana pour ça dédicace to baxi sous pardon place to sala to kangango de to reste to morote sili. Ils ont combien de chansons, banane babouaki, voilà. Odile Manzaka, nous avons vu des pages, des chaînes YouTube tomber nom d'Odile Manzaka. Je voudrais qu'on puisse classer les gens. Madina, s'il vous plaît. Aussi, les oui, ceux qui invitent à une question. Ceux qui invitent à une question, aussi parce que yo yebit. Yo filmé nga penga dans cette émission. Au moment où on a dérangé invité. Invité à recevoir la question retour na o est important. Ba page wana ngolo baba comment que dit les Manzaka, j'ai dit merci pour la bango ba aussi la promotion. Tous les cannabis. Elle s'est dans cette émission. Non, c'est pas. Il y a place OK, il y a place ngazati. Voilà. Odile Manzaka alobi. Voilà. J'ai souffert pour être là. Na ko repesa batu comme na divagation ti na sola muto na monya za rapport ba tout dans la question o e pesé o za poa Odile Manzaka ah ngana eboye na sola Zakari alongwe batu bele ba na sola wenge bakenda Odile Manzaka so ye na oya na kimono après na pesi mot d'ordre iPhone 14
ozango flip 4 ozango ata yo moko na bando sa débat kombono batu nanga makamno na kilo nanga c'est que so mambo général le kono yeba te que tozala na yo na aneni siko yebo ngo beta masolo mo ya makambo yo yebite ata yo moko opesa ngo en plaire odi le manza ngana za mutu wana te ngana oluka succès te ngana za de na succès donc na oya bato na ba sa bongo po yeba no mo te que ton na fuli bango te simbi na ngo te tika ko beta masolo bien Naliko c'est ça et là on oui na beta question oyo na lingaka na loba Odile Manzara pourquoi j'ai dit ça tout le monde Odile Manzara c'est comme si il a peur de répondre pourquoi je l'ai dit je peux finir il y a des nous avons vu une émission il y a B1 Music attends un peu je reviens une émission il y a B1 Music animateur ya munene ya mboka disait que na wenge musique à maison mère à part ba Celostram ba Bill Clinton bakri ya malamu ezate ayebi ba animateur wa musala ba sala te en tout cas lelo oyo batu ba commune ba page na bango Odile Manzaka abangi ko répondre Odile Manzaka boy parce que ba pesi animateur na biso ya mboka raison na ba dire que ba animateur wenge musique mais o baza sikoyo ba sala musala te donc il faut que na répondre à mon nyos mais oui toi tu es là pour ça mais bon surcharger me permettait ngate la bible surcharger ngaponi donc makamne ta bofuka Odile da répondre oui tu as le temps bon n'attend normal musique eza rapena bitumba te Dieu merci mbadinga ozane oza Odile Manzaka voilà je n'ai jamais banga mutu mais je respecte mutu quoi voilà nga na tikala osala na orchestre moroti vous comprenez na tikala obeta mission matolo te na respectera musala o mission sala donc ba respect mitia na musala o ezara bien ne pense pas que nga na go vanda à moins que natala na ngamba bilo musote nga na go tamba dinga tali mago na bat nga o natala batine nga tam su émission mo bo mona mo bandi tam su internet lelo alobi que Odile Manzaka tam musu na bandenge mobo nga na oza charger na te mais batu ba ko sa charger na mais à moins e go sala mo ndenge tango leki na TV ndeti fait na biso jantamisi na vie nanga à l'époque grande sœur nanga na mobile ne bienvenue liyo tanjoli ba futela na lupango na bango wana pena ya moni pena ninga na okola quoi donc ya pongel billet là o moi ça bienvenue liyo tanjoli ba futela na lupango ya ba jantamisi avant comme ministre environnement wana zaki tombe bienvenue donc avant comme lelo ministre comme ministre environnement donc jantaza vie nanga na za ba respect ming pona ye mais nazoleka na po na nini nde naoleka na lelo boye naoleka na po ani naoleka na po ve na biso janta oumeli et pas papa chéri jusque là bando banda bakri na yo non tomona te ke batu baobina ngo sans yo zala eza te premièrement toyebi te oza DJ po tondi yo tomona kobetaka na fête bozo aider papa chéri te yo poza grand animateur te so ozalaki maman na animateur nde lelo deja okende opesa cours nde ba Bill Clinton na baselo baopesa bacours okomi arrivé na kopesa cours te yo za ndenge moko na bamission na baanimateur ba na maison mais bona différence te na jantamisi na ba Jamaïque baza ndenge moko différence ezate bango tu bana okesa na jantamisi na binisa mboka makambo ya ba série wana ozosola makambo mobutu era lo banyenyenye esimbi te jantamisi na beta na orchestre JB ba Jamaïque ba bete pa wera baza biloko mo baza ndenge moko et bon différence nini za makambo animation za makambo mukolo na mona mukete pesa le meilleur binisa batu est-ce que tu connais bien non tu connais bien on cause appelle la archive ya makambo sala mais qui lelo ezate jamais qui c'est un animateur ba benga multicolore o ya kokota na po ya nani ya jantamisi abimisi jantamisi à côté pas Bill Clinton abimisi à côté pas Selo abimisi abimisa bango tumba la moko azan ndenge moko yaza animateur moto robenga donc animateur moko standard te Jamaïque aza par excellence aza animateur par excellence aza standard aza polyvalent aza tout wana siko jantamisi ndem na lukele à cause animateur nini parce que il faut tout monde le quoi animateur munzanzama non là je te permets de dire tout ça Odile Manzaka bon te munzana l'accent nini munzanza mezo kesa munga zaka na chango kuna vena biso so wa balonjo na bosani ya beta na chango kasi ba animateur nango bazonga kana succès so wa balonjo aye ndenge mona jantamisi ce kaka concert bandi nde boyebi jantamisi azala sans concert banda toyebaka to bosana ke na mokili oyo siko ba Jamaïque baza bato to vandi boy partout yo kapeta ke yangi ama formidable ba Goldberg wana ka lindende to zawana
Ouais sabo asali test na matonga ati lelo bato bazobinango. Voilà. Sikoyo yo tango lingolo bakoyebi bango te. Yo na bango boza ndenge moko. Jusqu'à là bino tout bosa na bokestra bato. Oleki bango ne loko te. Parce que le cas bango ba bayebi na bango ya yete. Ngaku na yebi te bon bango bayebi. Bayebi te. Ata moko mama na nganda akota sana bele. Na yebi na ngate. Zelumuka binia zelumuka to. Oluki sikoyo zelu yo moko zo bango zelumuka na yebi te. Zebuka, voilà. Yemo nda poser ba question tuni Zebuka. Sikoyo Zebuka na wana yoko yeba ngo po za fana jantamisi nga za fanatika jantamisi ni te. Nga za pa wera. So jantamisi na pese loko est important but ava e comme pa na nga mukile ko yoka ngo. Voilà. Ezateke botini ka bat na ko ba yoka esimbite. Générique mobimba tobo ite ko za ngo Zebuka. Mais un générique yoka ba cri ba boaki. Ngobila donc to komo bina komba mutu générique. Eza ki ndokiti. Oh. Ah, eza ba fanti. Oh. Nani crée komba mutu. Bon travail peut-être. Esimbite. Esimbi kutu te banda lelo ti lobi. Il y a des cris phares. Ozo kaneti ba Bill Clinton bazolo babalobi. Betu balu batu bena lulu wakanusha di kundi maito. Bachini kanweni shalamuna tulonda mushindu. Weta tukasebo di mukadila tulonda bien gelou. Nebi kalabi pecha kwetu bantu bonso babiakula toye. Lokubikile toye tozalana. Tozawala. Toye totoyete. Ngobila yaya jatamisi to salionini ko binsi so ngobila nkobo to salionini. To salionini yaya. Dédicace. Hein? Et comme il se crindengeni. Bozo travailler pété. Donc yo za temps on peut ça batu leçon te o boza ba on a orchestre batu. Yo fo ba selo on ba peso leçon potika jibe a salionini. Bando kangama na jibe 28 ans. Baba c'est 54 ans. 54 ans. Qui est 54 ans? Elle c'est Odile Mazaka. Boti na vanda ko nalinga ko manke binote. Bolinga na manke bino nko. Nanya ngako ndima babwa ke fleur na babwa ke limai baya bacha moto. Eza lokola janta ne pense pas que les boy ba minimateur à maison mais on respecte oui raté au boy bisotou. Au boy bisotou. C'est que c'est ma crédit au benginga na ya. Pour protéger la lobité, on dit les dans le bâtiment de bon là dans cette émission 100% tu réponds. Na yé 100% ça na sur la jantamisi. Vena biso bwa ki ngobila asali nini bando kangama ngobila. Ngobila banda to bakina ba yango na. Ba komba ba tinde bakina bango. Bo sali lo te. Obi si so ngobila faut pas pesa surtout ba code parce que to ngobila na divulgation boete. On pousse no boye to ebi ke atango bila babina ka mais o janta bini si biso komi nanko ozo comprendre vie bino pe bo saka na musala te musala ndenge oza papa chéri oza apprendre na nukaka voilà ba o baza biso pe ba ko apprendre so leki na TV linga oluka opesa muninga makasi ondima muninga pe lobi tango koleka parce que animateur amuki azala te aloba ke oui na yebi vie wana kolobano bien na TV au ça bango peut ba travailler lisusu ke ba vie ba otala biso on pas ici bango ba éviter peut-être pour ba travailler yete mto faire travailler bango aussi on taye mo ka boy kango bila o travailler ba ndeni donc yo c'est plan na cri wana te eza cri te za libanga comme cri ndeni hein eza libanga eza lokwa mutu odile bakanyo ndokiti o cri ninyo bakango ndoki oza mboza milimo mabe hein yebisanga siko feta batu bo mutu abali ngobila te ba obine ndeni esim oyoki siko place oza mariage à Batou, il faut bâtir génétique à Jibé, yebisanga. Mutabalita mususu, mutabalita mususu, nagota héritier par exemple. Watanabe, Abali. Bon, yebisanga, générique, ngobila, mutabali ngobila. Esimbite, libanga libanga. Générique na carrière, il y a na yebi cri na ata mon côté, de naza pas oh ndeko na biso atika biso ne na banoye babilone. Et puis babilone n'est pas boka, so la non mato ko peut flou. Ayebo boka te. J'entends ça, na faux animateur. Non, non, moi, faux animateur. Hier, attendant, nous Zebuka na babwa ki wana leki. Cri ya générique leki. Leki ko. Leki na ozaka ni. Tas ko Zebuka leki. Le titre wana Zebuka leki. Leki carrière ne banda olbi a combien d'années? 58 ans. D'âge ou bien nombre bana ça na ba année na âge nyonso donc aza mukolo ya album nyonso JB a mukolo ya JB. Vie na be oza na vie na nga. Yaka banyonyo baza na lukelo place ba no répéter tika jiba aza mutu bokangi jibe lokwa alinga kufa na bino asala bino nini jiba zaki na avant jibe asa orchestre bozanga na été et loko za so ba l'action ke ne pe l'action batuti
okangami na jibe bopesa mpe le meilleur te yango nasuka nango album ya monene boye eumela mpo ebima toya na batv tolela papa chéri bimisa album mpo na bafani nao générique ngobila bwa motema mabe mama na chanson wana ondimi tonavigue 3 personnes na mai mama na chanson odila yembi abwakiko mama na chanson nayebi makambo wana nyonso bato basamisa toyoka bango tokoya koboya motu na divagation te atiba mpe toyoki ye lulendo lulendo nayebi makambo tu parce que naza monde musical nakoboya motu na divagation te nakoboya oka soko oboyi bato naye naboyo na bijantamisi oza 59 ans oza mokolo ya lwambo donc lwambo kuta tika makambo ya musique sala effort osala orchestre na yo tobona biso bato bapolémique musique ya polémique ese sila polémique à Jibena Wera et Zalara les sous-soutés. Ne pense pas que l'objet que Nayoki Selo, Nayoki Bill Clinton, Oboy, Bateau, Bassa la Wera, on y est peu qu'à Wera. Donc j'entends aux apna Vienanga, mais au sali 69 ans. On n'y est pas dit le temps à ce chemin animation. Ah, Jésus Matanga. Vous autant à mingi, mais Chomi, il y a autant à son animation. Attends, Batou n'a pas Fabrigas. Chomi, merci beaucoup pour la dédicace. Merci à Maestro Fabrigas. Voilà. Chomi, Koutako, il y a un Chomi, Chomi a regardé des génériques maman au boye. Wandoki, Chomi. Tana, Oyoka Mutabini, sa stade de Martin. Oyo boya ni bakanyo maman ndoki papa pimbo makanyo 4 robimate oyo shomi abinisa stade de Matu yo binisa te ngobila ba bina na stade bo batayi de pesa babina ngobi wa mutema mabe voilà elle c'est Odile Manzaka avec faux animateur de mon pays comme on a Jean-Tamissine ayebi ko buaka te le seul animateur aboki comme muto comme cri Jean-Tamissine bana to botama to mona koma muto komi cri nyonso pa lobiga yebi bakia maison biso beto yebi te ba Jamaïque pe ba yebi te losenga ba collègue ba misena bino ba travailler pour ya yeba ba misena yam faire travailler se bango te wera a faire travailler se bato ba koma ba patron d'orchestre voilà bango ndenge bazana baza jusqu'à là na makolo ya wera wera yebi a travailler se bango koleka ndenge yeba faire travailler se yango boki libanga muto komi cri ya zele loko onsenga biso te ape le loko tinda biso te biso te na makambo koloba na bango ndet makamni to koloba na bango ke wera papa wemba lwambo basali école ya musique voilà lelo oyo dile balibom ebimi ebele ba single pe bimi lelo so ba papa chéri pena bako yebise te omoni ma Sophia auto le cas zo réclamer bakoko na bana zo senga pela papa chéri ezaka nani te oui, il y a mutu. Oui, il y a Jean-Tamissine. Bango na ma Sophie na Kofi bayoka na raté. Ne bayoka na raté. Pourquoi pas tout na ke bakoma kamba ko faire expliquer très bien. Voilà. Mais ce qu'on a biso na BCB, je na papa chéri, to za biso même moral. Moni nga ya des fois coute na ba statut, na tara ba bloko na wana, mon banzemba bazule manaye bien on. Voilà. Donc na ya ki awa, na auto sauver bango bakanga bango katia ti j'ai pas mutafali wa. Na ye na côté li bango na sauver bango. Mais pourquoi biso to kopé maté? A déborder mabe. Non. Ero na banozo sa makambo wana simbite. Ozo comprendre. Na yebo na koteli bango. Makambo se sila. Awa to vandi bo batina batu basa makambo na bango ba pesa le meilleur. Biso to za wera aux États-Unis akende ko pema na mito to préparer morote. So moni de boke koti bo morote. Bon na comprendre bango. Eza palpite album na limité mais son l'équipe makasi. Bato ba comprendre comment on était banda mamba ba émission banda mona moi ça la titre de boke ça l'émission. Nazo pesa directif yelo rotozo sala. Générique na biso za morote. Donc yango na laksa bato moni koti bata ba dojo bani na ça la peu bien. Ozo mona. Siko biso to za ko tumbola bato te mais bango moko nanu eloko bimité. Ba comme ya palpite ko lobalo. Donc comment? Donc papa chéri nga za bonga makambo belé ya kosala. Ago ya pe benga na bino te sko nga moko na benga no Jean-Tamissine na TV longa na place la papa chéri na ko benga no pena le na TV au nom de Jésus. Na kangi molimo Jean-Tamissine ya kodina ma papa chéri makasi lokola mobali ne ya butu lokola mari de nuit ya papa chéri na kati orchestre au nom de Jésus molimo Jean-Tamissine bima l'orchestre papa chéri que ça orchestre va bien appeler papa chéri Coco. Amen. Amen. Voilà prière. Nzambe na nguya na kangi molimo Jean-Tamissine na kanga papa chéri lokola mari de nuit na musique. Na kanyango Jean-Tamissine na bimission orchestre BCBG na tio na orchestre kende ko sala orchestre bimisa bana na bakoko ba bien papa chéri pe abota bana musique. Amen. Voilà, elle c'est Odile Manzaka. Amen. Elle c'est Odile Manzaka, avec elle c'est toujours comme ça. En tout cas, merci à Déborah Foura la douce, Nabi vous avez belé, Arlette Magema, espoir de la jeunesse. Pour comprendre que ma beza, ngam na yaka na mambongo. Voilà. Batel siko. Yanine. BCBG contre maison mère samedi pas Tony Koko animateur kaka. Oh, bakufi.
J'attamisine obimi mi sa franc congolais. On va faire raisonner papa chéri. Ezaroya? Voilà, j'attamisine moni. On va bima si comme mi sa franc congolais en animateur. Voilà. Samedi pas Tony Kokoyo na Jamaïque. Oh. Après ata Goldberg, Toche Goldberg. Wa sabo moi to tete pona bois qui disquette. Donc battle. Voilà. Nikolo to lo bebelete. So za oboya rabat na ba TV Tony Kokozana mieux placé plateau zana stand. Voilà. Donc instantané. Comme il y a on peut bazana ba critiquer ba kuta la rap. Bango le roi yo boy bango. Ozo reconnaître mais so to tete parmi les faux animateurs. J'entends si za maman na faux animateur. So zuka ba cri au j'entends si na sala kangi sango ebisa ta cri moko te ya bébé chan. Bakri nyonso jeune banda jantamisi na banda obwaka kangi sango nyonso na oya ngobila abwaki oyo ekotika bisata cri moko te ata ya DJ moko za le match oyoki yango ntango noloba banzembo bazulema eza bien baleki baboya bato te voilà aleki akoboya un musicien jamais akoboya moninga ne artiste un artiste aboya moninga artiste te parce que toza na temps koapprendre kaka musique esilaka te musique ekolaka te musique ebakisamaka nde kaka na basavoir faire so moni mutu asala aye oboya mutu c'est que azo comprendre te nini aza posa polémique pourtant bando bende tiraima toteka image na ye image yango toye koteka ya bien obwaki générique mobimba cri obwaki biso kaka libanga mutu ngobila bon yebisanga cri phare eza wapi faut longa na BCBG boboma papa chéri aza mutu bobande escroquer ti wapi boza age ça orchestre boza age ça album boza age pe papa chéri asali biso pe to yaka na orchestre na bino na to bambara to za to matape na ba podium boboa biso pe ça biso bien na critiquer mutu te na lobaka ki yo soko leki ndimba ninga te biso pe to boya o mabenga kutu biboya boya odile manza oboya ba te me ko solola to me solola lelo mutana te fa la cher ebele mbongo ebele bo okeno etalinga te lelo oyo nyonso oyo po ya lobi yango bomoni mabe mais nous pas aloba makambo ya kofi bayokanaka te na kofi biso na jibe toza même moral kofi osani na émission kasi bayokanaka nde te na kofi ti biso na jibe toza même moral voilà bango na masofi bayokana te biso na jibe toza même moral donc makambo wana koleka batuni mambo ba musicien et puis na batuni ba musicien tant que yo zo classer ba musicien tant que nani yo mo na soldat mulongo un soldat mulongo qui vient classer les soldats et bani ndenge ni okindoki te penza mais au moins continuer à classer bili na yo classer bino nyonso tout base leo baye ba tie bino na classer bino ba lobeso baye ba classer yo babi yo chantam so ya Sima Goldberg ba on dit ba classer yo soldat mulongo ko classer te ba to ba classer ba yo baza ba roi David ba classer ye okaba bato ba koma ba indépendant na ba orchestre ba na ba orchestre na bango yango na lobby yaza soldat mulongo donc nengaza to benge Onatra, il y a animation congolaise, ça n'engage qu'elle-même, on dit les manzaka comme je viens de le dire. Onatra nini? Il y a musique congolaise que on il y a animation congolaise de BCBG, il s'appelle Jantamissine, faux animateur. Merci beaucoup, comme je viens de le dire, je parlais de elle. On a TV au nom de Jésus le roi, c'est l'orchestre. Merci. Ok. Papa cheka ba problème. Mutafani na boni ko lukela ba problème. Yango to rubo ya te ba baloba ke jiba linga we raté. Bato bele baloba ngata ba commentaire na mona mais siko tango bango ba rezali boso fierio aye oloba na ye na lobi eke monne mobo siko Jantamissine longwe musika Jantamissine vana musika na chasa vana na musika pa vanda pa bango vanda pa bango te pa na ye wana mtata na bakara cher aminene na bi boye place to na loba lisolo ko futela wana za pa Jantamissine pa na bango place on a beta so que grand temps na biso a futelaka eza e pa na Jantamissine e pa na bango boyeti le la vanda kuna te alongwa oh azali pa na alongwa te oh alongwa te lelo azakuna ko na cité verte bill yo ko ya ko calculer bill ya logo so la ko nga place fufu ezati bo Jamaïque vanda ngo ya tuni yo bando tuna banda ko bato ngo kotela bango te yo tangi ko ba mu place vanda na tuni yo ngo bando kotela bango banda ko bando tuna banda ko bato o sasa bon yo ba Jamaïque vanda wa o tuna nani po Jamaïque vanda ka wapi po yo lobi vanda musike pa na bango Jamaïque vanda wa bo muto ko Jamaïque yo ça c'est calculé yo zo Jamaïque o mi kate muto bobenga multicolore a kota obwaka Jamaïque akufi akufi ba ile ambulance e pe toni koko na monde de akufi na monde liwa na ba tcheba déjà toni ko butu ala bi mi se akufi akufa mi so fo ko le bi mi okende bo on revient nous parlons aussi de ça on dit manzaka merci ça ba jeune Jamaïque wana bo sepelaka ya bo sepelaka to na Jamaïque na biso multicolore o ko bimisa nani janta
abimisi janta kilelo parce que ba Jamaïque ba na animation ya ba kilelo ana critiquer mon côté na solo là ve janta yo to bande bengo on a tra de l'animation voilà donc on a tra comment va tu vas l'envoyer donc elle aussi pouvait dire mais ça me ça yene kaka mais c'est papa chéri il travaille là-bas nasi papa chéri. Non, tu es libre de les faire si tu veux. Papa chéri. Papa chéri, salut. Tu peux parler papa chéri, il a raté. Tu peux parler. Tu conseil ça la base na réseau base na toi. Nga pena mono ndé base na moi raison pour neni ka bata papa chéri ba ko toucher awira. Papa chéri c'est quoi ça là? La chambre saka ta là. Bon nga kama mosaka. Mais tant on le maman papa chéri. Mosaka yebo ka to banda guerre balembati. Ayebi ke ayesilat. Et bon quel c'est là kenda? Non. Quand c'est normal à boy. Mais qui c'est njova mikolo azo leka to monter les gens de Simbité. Les femmes dans ça la bonne promotion za kanjova. Allez gâter quoi? Bon na bité wana za ba ndenge na ye. Awoya lo basuni sina gagner. Ala ta perika lo basuni. Merci beaucoup. Mais pour les gens dans Simba. Voilà. Il faut njora zongela. Sola ndora. Ya zongo ça no promotion la to solo te. Merci. Odile Manzaka. Bon yebite. Pour les sala makambu. Et senga fo njora. Voilà. Toseki. Ayebi kokota na G. Ogaba, a signé kala tata periki mais comme on peut kaka et l'Obama. Ba Mosaka. A signé na ye. A kota na game mais comme on et l'Obama. Ba biso otondima biso mo na nga finga mame comme ya wera et l'Obama. Donc dans la bateau yo zonga tant so bato balali pongiti. Mais si on njoka pour que écouter na comme botie pe micro azaneka a te pona na lobela les jeunes na choité. Voilà. Donc za bateau bazala mieux placé. Au Gabon, oh, on a tenté que au thé, n'ga n'aucun cop moboté. Biso za air tout micro ya, thé en moni les gens de Simbité. Merci. Odile Manzaka to lobela awa lelo, oza faire bonne musique, oza congolaise, oza pe chroniqueuse. Okoya ba Jamaïque, ba animateur ya wenge. Voilà. Oza pe chroniqueuse d'ailleurs, ya ozala Aoumelia comme il a 78 ans. Ici il était Odile. Na Yotika ate. Otika ate. BCBJ, natiki. Yo loba ba to na bango répondre. Na banga. Si on répond ba yo. Je n'ai jamais banga mutu. Je respecte mutu na banga mutu. C'est bino hein. Et si mutu moko tete yo ka ko beso sali bon to yo yebiso ka ke battle. Battle pas Mikolo arbitre c'est Tony Koko. Mikolo tozo lo bebele te kuna kana plateau. Jamaïque contre nani? Comme les années. Yom to classé. Talent comme Kimi Biso. Na jamais quand on attra et pas Tony Koko. Battle. Alors on a comment animation ya mutu. Atie comme la e. Oko bima mi so fo congolais. Na moni ambulance ne ba elo ambulance. Zelo koyeba. Voilà. Ba ko memo ya ko mema. On dit aussi ça ngonga. Animateur ndeti kuta ambulance na auto loba. Animateur seconde ba animateur ba ambulance. Ah. Papa biso wenge to format. Toi pena que wera ko fan la musique et bêta. Yango mo lelo il est le seigneur de la musique congolaise. Il est aussi les grands formateurs. Les grands formateurs, les seigneurs. D'abord il faut assembler la wera. Grâce à wera mais belle musique to yoka c'est lui. Quand ils sont aventure te ba senga mne ba koko pas kofi. Oya ko défendre ta. Bon ko fa senga ka fali. Asenga pena na jibeti. Yosko nani on a tra. Oko lo ngwa pe pas jibe ba maman chocho instantané. On bouya batu bazala na même moral papa chéri na peso bambote mingi bata boye bango batu batinda biso mola papa chéri ya batu baloba papa chéri linga we raté na tika raté papa chéri linga we raté or que papa chéri linga no we raté mais siko point nini nani on a tra na vena mususu ya mo ba ya na ba raté et ça biso passe mambo papa chéri netinga boye za belé ezebele na oloba eloko mabete mais makambo oloba po ça les passe ezebele mais ya malamu ya mabena alobi kaka papa chéri tel so on a tra à heure otumbola biso voilà. Merci. Odile Manzaka lelo za ndé na ba chroniqueuse, oza pe fanatique bonne musique en dehors d'être pure petite, il y a son excellence ngama makana we ranson. Obo papa morote o mikolo Odile abombi bilamba la ta chaque jour. Ndimia ezalaka la tenue. Suka na biso morote munda okufa donc tous les génériques na ba Babylone na obo kolo ngobila ngoto ebite ngobila ngoza nze anniversaire ton. Qui ngobimbe comme ngobila ta tobina ondeni. Vous êtes comme Morote Boroyoka savoir faire un animateur. Merci. À ça, il peut bien. À ça, il peut ma bête. Ma zéla, c'est comme animateur. Il y a un Boroyoka Bangona. Mon itenyo on a olata. Ngam na oboa kate. Animateur on a mutu boa. À comprendre pourquoi on dit les manzaka banda kolata deboki. Voilà. Morote zobima. Zo bangi sa bango sans disque bima. Mais base là c'est pour bientôt. Barobina morote ou jamais. Voilà. Pe barobina biloko ya sika. Animation qui lelo, il y a nuance aligia qui lelo. Ezate koyo buwa ke la batu.
ye kuta bwaki eloko te eza te koya koyembela bato comme mutu aloba bango cri te oyoka sikoyo indusa ya bacri. Voilà. Merci Odile. Odile Manzaka lelo o tomoni bandare pa Montana Kamenga sommet des sommets 3 fois boss. O lelo ba kotela ka na ndaku ba yibaka ifa même mbongo ebele to rappeler souti boyebi monta le kana ba télévision o pesa artiste comme musicien congolais o esalara passe ba tebele bazwa mais lelo na oyebisa yo ndaku ya Papichula za to boka na ya Papichula. Voilà. Ya Papichula to peso pena ba salam. Ya Papichula je te salue. Au commissariat Bambote pas Eric Congolo stabilité financière. Eric Congolo stabilité financière. To pesi pe mbote et pas ya Dadi Mavungu. Dadi Mavungu vungule. Dadi Mavungu vungule. To pe mbote pas Trésor Onema. Trésor Onema. Zala nous zala. Président Golf Kizola basala. Dégâts matériels. Anakin. Président je te salue. Voilà. Odile Manzaka dans tout le bas, tout le monde est pas Montana Kamenga sommet des sommets, bah côté la Kainanda. Aujourd'hui nous avons vu certaines images où est circulé, ndaku ya fali poupa, où est la Ranambinza, bah côté liango, bah Bouki, Odile Manzaka, tu as le temps si tu veux de dire quelque chose, na ba congolais, na ba fanatique, précisément na ba warrior ou ba total ou ba na passe minute comment na ndaku ya artiste ya mboka, bah baby si ango boye, bah Bouki fa même bah vitre, réseau zanini. Pour bango balobi akangi photo na président français. Pas beaucoup d'ailleurs bobo batouté bon président français c'est. Donc il fallait pour na état. Ya on a lobby ba on monnaie pas pat. On a raison te. Quand ils a bateau bazo e baté nini ba ça lobby. Na limite que cause a raison mon quoi pour na ya photo à pape. So ya nani ya président français. Mutu nyonso aza na droit ya ça le quoi lingi on dépend pas de quelqu'un. Voilà. Qui dépend de qui? Hein? Qui dépend de qui? Avant que nous avons ça nous tout na ginani mututa. Bon mutaka ngi photo pena loko za bien. Atuna yo. Avant mais la bombe na agene. Otuni nani mututa. Bon pour muto ça le loko est important bato ba mo na boye. Atuna vie et pas nani. Et ça bato baza na motema mabe. Je pense pas que faut za la pas kangi photo nandimité. Na rencontre vraiment dedans na ngoma kasité parce que na za quitté. Les ont dit nous parlons parce que nous avons vu des images. Ya mona lobby, to moni image mais problème pena réel to yebité. Les on dit muta lobby yo lobby na ko développer ngote. Mais ceux qui va commencer à mutu mabe, po aoza na muto bango ba lingate et simbité. Tout le monde ne peut pas être comme tout le monde, tout le monde ne peut pas faire comme tout le monde. Ngana loba et là passe ya muto zaka so akufi. Ya on ne passe bandi au banda. Mais so akufi na eta zali ata ba buki 100 fois. So faisons raison kaka. Merci. Nous sommes arrivés précisément à la fin. Et puis on passe à la mutu mabe, et ça m'a les belé ko baxeler ko ça la bolam. Et ça m'a les belé ko baxeler ma pas moli mususu. C'est un peu ça. Odile Manzaka je viens de le dire. Donc na ya mbabat na ba TV ba lobi Odile Manzaka banda na wera kenda lufuté. Voilà. Donc on a voyagé na ngana bango kokani. Au moins que bobongi c'est là c'est bien. Business class. Jet privé. Ok okuta na président bien ngema. O comprendre. Mais tant que banda ko yamba bango. Et là ko banda ko yesa bango biye bolo bakane ke bando banda na wera na no voyage. Ne ba bango pe souter. Et ko si là. Yoka eloko ezaka passe pas mutu. Ezaka so mutu akufi. Mais tant que mutu aza ata wera salité bafana wera ba onimasoni wana ti. Ata bafana wera ba salité batu misupe ba onimasoni wana te po ezalo kwa côté bo gagnele. Ba lo ba ça les fort ba la bino ke eloko si la raté ba wela raté. Voilà. Eloko si la raté ba wela raté. Okapa on a lo biso za boulangerie jamais to kolela payi. Lelo e voyager nanga na bango eza nanga monte. Vous comprenez? Voilà, ngamo yo na komo luka ba na ba TV. Na komo luka ba na ba TV. Na luka njoro kenda wapi? Chabert. Vous comprenez? Mais bayaka lourd. Vous comprenez? Yo dile yo. Na kena lu fouté mais lelo business class. Non matango ta. États-Unis payé. Yebisanga États-Unis payé. Siko loba. O moins oya ou bien otika. Na tika la ndeni. Ngam na simba $100 na Kinshasa est-ce que ngana na place na go bank. Merci beaucoup, elle c'est Odile Manzaka. J'espère que vous avez aimé. Tout bana aux États-Unis on a bana iPhone 14. Mais ngana na Kinshasa na za ngo seke biso to waka na kata muki. Voilà. Et loko o ele karamutu ezate. Voilà. Et kitika. Chacun a son tour chez les coiffeurs. Nous sommes arrivés à la fin d'Odile Manzaka. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans passage en tout cas eloko ya retenir ezaka ke bosunga biso toni koko. J'entends si na Jamaïque na plateau na. Gisèle Fouy, madame Gisèle Fouy. Ngamoro sponsor, ngamoro sponsor. Voilà. Oh. Sponsor ngamoro. Et l'on pas blocking. Ngape na za mais pas blocking c'est moi. Pas blocking c'est moi. To ko sanga na peto. Seigneur Nzambe to ko sanga na peto sali dio. Voilà. Na mona ga ndemi so fa ngole ko bima eloko nga on posa ngo. Batelo j'entends ici. Jamaïque.
Wengele on a sepela nini? Okufi. Wengele on a sepela nini? Ambulance bene foyo zwa. Depuis qu'il peut mal à téléphone abi die na yemba na ngame façon na yemi na faire rigolo na ngamo ekamsinga. Na yebo miel de so bi na yemba na ngame na ozela ka jouer on la studio na yemba ndeni na faire rigolo. Wengi mwa kala babilu moko boye. Vous rêvez bino la bino c'est ça musique. Biso do linga ngo mode ni yanso na biso okota bato eta bato. Diki wana. Mode diki wana mo linga ba makila wenge so zo sauter tala na miso. So koti na cafouillage donc oza logo koti autoroute na vélo. Donc ke ba Bill Clinton bien OK poto. Nani? Bill Clinton na bien OK. Mo Bill Clinton OK parce que ma voyage ze loko bato beza danger. Zaki nino ndile manzaka kenda te Bill Clinton akena kala mais cette fois-ci Bill a bien. Yango na bi chacun son tour chez le coiffeur. Mon homme dans la calcul attend to ça makamde bango balingi te to ça makamto makambo ekoma. Voilà. Merci beaucoup. Toro ba dédicace no ndile manzaka. Merci beaucoup bato ba s'abonner pe massivement na Manzaka TV. Voilà. Pour moi na ko dire Manzaka tout le temps. J'atamisine oza vie nanga na boyo te mais na bi parmi ba animateur oza faux animateur. Le na animateur animation Congo. Zéro. Nano boaka eloko malonga te to kangisi ba crino nyonso. Ata moko ya makase ezate. Donc yango moyo longo papa chéri ezate. Oh ba animateur musu baza na BCBG on a ba boaka ka danger. Ba fusée de guerre. Fusée de guerre je te salue. Maman na bosana fusée de guerre. Diable. Mais on n'a jamais les cas dans la polémique. On n'a jamais les gars à finir à battre. Maman l'animateur fusée de guerre. On n'a jamais les gars à battre. Et puis que biso tout quoi prendre. Aussi longtemps que l'on n'a pas la liberté, tout quoi prendre. Moi ina boya mutu ezate. Na siko ngolo j'attends na leki fusée. Fusée leki. Mais j'attends leki. Te fusée leki. Aleki. Te fusée leki. So j'attends leki ke malongwa. J'attends mon n'ingane baboka na lelo so totali ba année atika biso abeta ba combien d'années. Et puis ndanga zabo nazo ke na cimetière kuna nani animateur na so papa chéri atika biso. Nani comment kufa o nani. Toke to Eroya. J'attends ta buntsaka ya longwa. Metanga longwe. Ake kufela na braza. J'attends biso kansaki a osala kola ba animation. Si lelo j'attends zaka papa chéri. J'attends mtema mabe. Oui ngana bosa na epé. Na bosa na ngakuti da yoki bazebuka na kasi bato baboka ba fize. Na banda obina ngone eza bona obina ngo sute. So yoka inga kan ngobila. Ngobila oui que mais azikoda makasi. Ngobila. Bana to bota matoka ko mte komi cri. Tout le monde n'a pas janta. Merci beaucoup, merci. Janta aux animateurs Théodore, yoza DJ obeta kana feti. Voilà. Effectivement nengo zana po biso awa tozo yoka kana biso. Ba animation nyonso. Voilà. Ezaka ya wengete. Nyonso tozo yoka, ya Fabrigas tozo yoka. Ya Déplique tozo yoka. Ya Héritier tozo yoka, ya Miel tozo yoka. Tozo yoka batu tout parce que musique il faut toyoka peto reyoka. Mais yoza animateur ndenge oyo yoka baninga te. Effectivement, yango na mo tozo benga yo on a trait de l'animation. Le deuxième volume à balle de troisième et à balle des matchs. J'entends on a trait de l'animation to boy na biso za faux animateur. Qui font na banina na nini? Qui font na banina on a go reconnaître musala baninga te. Déjà za faux animateur. Parce que ça arrive vrai. Baninga basolaka bien opesi baninga pe force. Voilà. Yo lokolo nié baninga biso pe tolobi bébé chanda leki yo. Oh bébé Rico eleki ngobila. Na toboy na biso. Merci beaucoup ba dédicace na ya yo. Toboy na biso. Ouais bo sai musate. Mal me wa contact. Papa chef a kang sabino ne boza wana. Papa chef a porter bino plainte. Ba kanga bino pena. Ane mo bima banda mizalo roté. Disque bimate. Donc ba cri bino boza na ngana ndako bina ngobila. Ba mitema mabe asali na ngove ngobila to bino makase boko. Asali oni na ngove ngobila pena mutafani na asali oni. Asali oni na ngobini sive ngobila kimbuta kabo. Ata yo moko simbite. Merci beaucoup ba dédicace wa yo. Ba to ndoza cri ya malonga. Odile. Papa tikako baselo baza ba maman na ba cri monte ka to bimisa disco yo. Otika te. Ah natika. Jean toza faux animateur. Orobima mi sa faux na RTG. Ngamoko sponsor. Yo merci à Madame Gisèle Fouy la douce. Merci à Isaac Maï. Nicolo, boya no batu ndengo lingi na TV. Francis Bisset dans la Megastar. Ouvert. Voilà. Tony Coco. Franc congolais. Merci à Francis Bisset dans la Megastar. Jamaï. Tous à la nous allons bien. Et Odile Manza, je viens de le dire. Yanya makoki pe bachache na bango te utaka nango na sombalanga. Mami banda pe awa. Bayoji na bango e utaka nango na defisanga. Yanya ma formidable. Wakana. Allez, kasi animateur par excellence te.
Jamaïque, ndalegi bango tout. Ya boka jamais odile te. Ya ke bango bilango simbita papa chef fo benga bango babando. Merci ba dédicace mais on mange ba bando tsa bango okate. Siko tango janta ko banda biso, to ko réveiller. Alors, oza vie nanga, janta pena vie nanga. Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, oza faux animateur. O comprend mais a vie nanga. Soigner ko odile. Nalgamni. Soigner autala yo. Ah, ba soigner. Bon, si vous avez un faux animateur, vous avez que travailler tout va finir. Vous avez un voyage. Animateur na mboko. Ah, d'abord ni. Yo bon na lo agent. Ngaza animateur te. Bon na animateur. D'abord le hotel. Obaka ya bila wati. Kasi ba mama na ba animateur ba tu ba saba. Bon bili mutu ba ko fana comme ne pas Rafat. Oyo ga yo moni bila ngo mikate. D'ailleurs c'est bilo, yo tani yo comparer bil na Jantam Si. Donc bila aleki Jantam Si. Jantam Si na ba leki non que ça va pas fiser o que tena bil ndeni. Fiser de guerre avec yo tena bil ndeni. Merci beaucoup. Bango nyonso ba made sabana yo tya bango ndeni. Jantam Si na made sabana. Ba pesa ke transport nettement na ba ministère. Yo ko tena bil e ba ndeni. Pas dédicace. Yo nteke janta made sabana. Merci. Pas dédicace. Fa benga janta ti le la benga papa chéri. Bana ba militaire. News de Stars zéro madiala. Je te salue mon vieux. Na benga we. Yo comparé Bill Kiton na janta ubando comparé ba idée na zo no wat. Jantam Si na made sabana papa chéri. Fona futa ndako. Et Paul moko longwenga. Fa kansanga Paul. Siko Bill ya na mama ezate. Abimanda kutongo ba sa ba mama na bango. To boyi pe BCBGT. Na uto ni ma fusée de guerre parce que c'est il travaille très bien moi mbalwana. Pe ailleurs na TVT capable ya bato ko ça le meilleur. Vient na biso janta banda ko le ka ba TV atumbola ka maison mère. Nzoka na maison mère oza bato mso ko kuta mbolia ka ba dendo ngana za na place angote. Bango baroya baroyo kelo mawa ngana za muta ba mawa te. Ngana za soko simbi na resimi. Donc janta oza faux animateur du monde. Merci ba dédicace. Et puis olinga mkola ndo devaler babilo msusu ezama be. Vejata tokutane mama betanga. Obi amo bela ko linga na betango pe ame esa mabe. Almani. Tu vas comme que la personne de base. Biso mo comme de protéger base. Merci beaucoup. Merci la bienvenue. Merci de battre le pétoni koko. Ba je battre ko oh. Photo zala. Na ba caméra. Jata boy batuti. Abi na maison mère nanwa yo quitté. C'est go yoka. Ayape. Kindo quitté. Ayape. Kindo quitté. Merci na Clarisse Matombe Samukoni aux États-Unis d'Amérique. Kimono. Comment on génère une chose comme Morote. Morote. Na clip aux appels à la Morote. Gobila. T'as Morote à Bila la grand Gobila. Morote. Mais j'ai travaillé. Travaille bon, dis ça, papa chéri. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Le numéro dîner, en tout cas, plus de 143. Bateau dans les ébos silika makasi koleka. Donc bo silika pour mbala sima bo silika sous. Et puis tenez mon roto banga bateau. Donc plus de 143 89 bateau bazar pour ça moi dédicace na morote. Donc on a mon bateau comme il trop dans Messenger na compte Facebook ici. Donc plus de 143 89 85 85 2 fois 351. Voilà WhatsApp nanga. Plus de 143 89 85 85 2 fois 351. Vous s'abonnez massivement na Manzaka TV pour au moins Odile Manzaka. La plateforme de téléchargement nanga Facebook nanga c'est Odile Manzaka CPI. Donc les restes on a na salle là. Donc ba TikTok nanga bilo tout c'est Odile Manzaka. Merci à maman Mouki Regeni, bon séjour au pays. Pierre Robert Kinzo na monté ma mère mon patibi. Élisée Bokota, merci beaucoup. Maman présidente. Margot Mobali Nzambe Mopandi Sango, merci beaucoup à toi. Et donc, merci à tout Balinga Odile Manzaka, Flavie Panda, Garçon Shopping, Topeso Basalam, président d'Homme Nalil, Bambo Temini. Merci beaucoup à toi, Mbadinga. Merci à Odile Manzaka, moi Nzambe, il avait permis d'être avec nous. Merci à toi, merci à Margot Mobali Nzambe Bengaye, apôtre de tous les chroniqueurs, ça n'engage que lui-même. Merci à Isaac MPK et pourquoi pas à tout le monde. Vous s'abonner, Ebele. Margot Mobali Nzambe. Ici chez nous, 100% Star, nous avons toujours des matières. On est et nous resterons toujours avec elle. Odile Manzaka, moi c'est Nzambe. Comme je le dis toujours, on se retrouve au prochain numéro. Benjamin, papa Libandi. Nicolas dans la moto mabe. Tozande awa. Viron Nzambi, Nkumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Izaka moko. Nkumu Africa TV. Merci à la population, abonnez-vous
na Kumu Africa télévision kitoko oyo ma vérité. Kumu Africa TV, vous abonnez massivement. Baïbalingara Serge, vous abonnez dans Kumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le quoi la yankewa, le kese topengando. Dr Guilain le Bourgeois a zong sa poso na net na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Guilain le Bourgeois, pouvoir à l'opposo. Oh, pour vivre parce que pour ils ont besoin, ils ont des places dans mon corps. Pour faire une benda beauté. Olingi bendo benda beauté. On dans la peau ya bébé. On ça vraiment taille à bien. Tibeleza malunga fumam. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades.